Papi qui ngana soko mwasi moko be serango ko pesile ki na ko comme escroc. Oh, oui, na bossa na ngote. Escroc kani? Escroc belé. Na boko tanga ba ko senga nyongo mage ume. Non, pas balanda ko pe. Ba biso ngate. So na livré bisika na place. Eh, zaneye. Na bo makambo. Comment ba tu ba finginga na ko susela tana motema na bela AVC. Vraiment. Nani ba finga lui tout bima lokwa likofi. Na lo belo ba sérieux problème soko yo kinga. Tala. Deviens na makambo wana. Tigala kana conscience ke nganga nité. Na force ka menza soki singa. Awa, soki bo soki ngai te bo sekinza nzambe. Ngamo ko na bimaka. To ko tigala ko kokana te. OK. Ndunta na rôle na ye. Ko bonga pesa na batan. Ya na batu ko bonga 20 misu na retard misu na suka. Ukuta ba makambo ka ya pete. Parce que biloko elala kina baninga pondu mo be komisola ngai tomba moni yo ya fibe ko kendete zela to liamba mbala moko o kama teke ndako basaka babola koma basesinga na lia me bazana banebe ebe se bazo kinela nga biloko elala na sumbela bango pulu o fele ye baka bade oyo ya ngai te ko sumbela bino te oh ya what's mo bino moko ya ba dama mshi ole monde pende moko tongo na pirigia. Et ça pena moi au senti que n'y est combien. Et puis na kama kabila ko lesa pilipili mais nyem sebi maloko zotika comme moto. Combinaison et outil wat. On a pas polé le c'est. Yo ça nzoto mususu. Ah, c'est que wana pena mbimbi komi egi. Weza bataba chauffeur musa satika solo wana mabe pandika na kati. Eza musine za la pondu solanga imoko eyaka kwa citron et senti que ça comme meki etalio. Maya. Nazo ba coup de. Vous allez belé beaucoup tabiso mo kilmo bimala pesi mino mbote na batunyo so bolinga radio sur le Kamba TV. Chaîne oyo et ça la réalité bisonyo soto message na bino seconde d'hiver ezali oyo eyaka pona ko sepelisa mitema ya ba fidèle oyo nyoso balingaka je suis le Kamba Kunz o balingaka ko saila Yesu ba o bazaka mingi na vie de prière alors tant ya divertissement o eya pona ko sepelisa bino menakati na nkolo. Yango wana à tout moment tout ka to sala na pasteur John pona c'est vrai toline ya pété et sungaka biso atana moi matière maintenant ko sekawana et soulagera biso merci na bino merci na équipe mobimba ya je suis le Kamba TV merci na Joyce le Kamba oaza derrière caméra et puis les réalisateurs il y a Makasi wa Simbi chaîne coordonnateur en plus il y a chaîne oyo to pesi no mbote vous allez vraiment et bien abonnez-vous très massivement sur cette chaîne et puis na Jesus Design yango na page na biso en tout cas bo kende bo mona so ba image ebele bo partager les sous kuna parce que direct kalate robanda bo kende bolanda voilà je suis là avec l'homme de Dieu papa voilà de sana awa pasteur John yé mutu to eko yamba sous mon kolelo merci na ba partenaire na nganya je salue lui c'est Franck Mamba bon mariage à toi merci à celui qu'on appelle Lévi Paye Yabana Bandal merci à Yade Yonkou ce soif de servir les autres merci à vous merci à Abraham Mbayo et mon ami c'est lui je salue je prends vraiment mon temps de saluer ces messieurs lui c'est Ez Stani Ez donc et puis le directeur le PDG il y a Ez Business c'est une entreprise pour des personnes qui ont besoin de Apple. Donc, le système Apple là, vous avez besoin de l'iPhone, de MacBook, contactez S Business. Et puis, ils ont aussi des panneaux publicitaires. Vous pouvez faire passer vos publicités, excusez-moi, dans Marambotali Église, Marambotali Politique, Marambotali Oignon sur publicité, il y a balai de beauté, Marambutu, panneaux publicitaires, il y a plus de 15 points de panneaux. Alors, contactez S Business et vous aurez vraiment des bonnes réponses à propos, il y a des panneaux. Voilà, tout ça, on a pasteur Jean, a fait son beauté. En tout cas, Mikole Belé. Je suis le Kamba Toluki, on a Facebook, on va remonter. Dieu fait grâce. On a tour Libanda na Zongi. Vraiment, on comprend bien. Congo, on bien. Na jijaka tous les quartiers. Yonga pena malembe. Voilà. Congo to memango na modèle zo memabi biso. Bon. Mais na makambe tali ko c'est la fin on a politique ilongola misu. Yonga très bien. Na za penda clair. Bon. Au moni bakanga makane siko so mona intérêt na yo ezali. Boye. Ce que intérêt na yo ezate longola misu. Bon. Et sengoni na sana bandeko babenga ngadi banandeko na ngame na fi na ndenga ndako. Balinga ngati. Atayo. Vo mena sana bakamarado bafinga to bandeko to balinga makasi. Voilà idéologie. Comment ba payer libanda to zoka bakamarade balinga biso makasi ko ka famille na biso propre Congo inabi biso. Bon. Yo makam na loba. Ah.
mboko eza ya biso mais toyinama lokwa bapaya parce que mboko bapaya bakoyina biso bayamba biso Congolais soka forcé ana mboka na bimaka zéro soka kia libanda eska toyinama yaka na lipa faut comprendre naza noir sur blanc oya koyokanga zala à l'aise ok toke malem bakao tomoni na miso te ya biso toza na sango mibale ya matanga oyo ya minene me bato bakufi baza ebele ezaka bimeme mibale te nde boto elokumu bibembe nyonso okufaki mokolo wana seke bakufeli bato oyo totangi oyo elekaka na tvp eyebana ekenda sango kaka mibale yango totangi liwa ya passe baruti persona asalaki mosala nza omoni omoni place tobake linga nzambe mpo finalité makambo yango oyo tomoni ke fruit asalaki ebotele mbuma na lola est ce akomema mutuka kuna akomema mabonza bandimi akomema ndenge avivaki na esengo koseka amemi makambo oyo osalelaki nzambe na ndenge nini mpo afuta malamu nde place ezangi bato yokanga très bien mon frère tobomelaka bomengo nzoto nde tout est zéro fo tozala na système ke soki ozwi fungola je baninga bazwa lipa yo nika kokanga toke malem komanga kolonga na sufi nanga na zimbongo nanga orenali yango nanga na famille nanga mais nakia kosomba desa esete ede bato kutu baza famille te pourquoi na tia desa etesi na nzela mpo likela nga mbonge kote mema bato mpe sunga Congo soki nga individu naza na susi kolinga kosunga bandeko nanga na pays mais na aide au Congo epesi nga te na komiti na ba 30 ans nasala na Congo te tanto nakenda kosala boyi na Brazza na Angola mbongo nakangisa kwa ba $4,000 na yaki sasa na somba kombi pourquoi na mbongo nazalaki na Angola te na sasa besi kuna susi ya mboka eza me makoki eza te loka calculo ce qui simple individu kwa biso tozaka na susi ko bongisa mboka bongo bakolo nango tala tozela naloba makambo so bo comprendre nga ndeko nanga yokanga bien to fingaka bato bagoyigoyi te kofingaka mutu te zoba nani akolinga nga koleka kolonganga aza te ndenge oza na moto akolinga koleka yo aza te nazopesa conseil soki omoni mutu na makambo ezosimba te efandaka nya voloba soki abetelo mabe na ye wana seka mosusu kofinga nzoka nde azoforce ma ezosimba te akende wapi makambo tomonaka na vie nabeta ba 4 ans kotambola makolo naloba nopolele naina bisi lokola toza na mboka kutu na mboka kofraude ata bwata baninga bango bakie peche me yo kiti kuna na nage okie peme seke bakitinga na nzela yo kabisa ate nzelo kita nazolobela yo serie ndeko na ngai yokangawa nalobaka makambo mpo naza victime nango nakutana nakotikala kobimisa munoko na ngai te naseka moto azokemba ata naza nango ebele to te soki oseki moto azokemba nzambe akoloba tin loka nakela bino na ngai loka oseki yo mpe ezonga bongo ebele bakweya bazalaka nango bakweya mpe bavuta bango te bawelela koseka bikelamu nzambe atia lokola bango est ce que avantage eza koganye et alors makambo na aloba tozimi makambo atanga totie pe pembe tozongi na makambo etali ndenge olobi banome soki remise reprise esalemi napesaka baréponse wana mpo botuna yanga me natiaka yango kate mpo ngai na kongo makambo na ngai ebalani te me naza congolais nazaka clair ngai mpenza kovivre na ngai na kongo ebalani te ngai banome te kote na ngai ozalaka ndenge ezali nalobaka clair boyoka ngai o banome na kolinga ye mpo aza wana mboka mais na vérité kopi na ngai ebani te ata banome nani to nani nayebi est ce que journal atelaka pe yebe bato ebongo journal azalaka soki ferie ye bacontener koya te moazwa mbongo eza te journal atelaka teke na compagnie banome na nani oyo kobenga biso kaka tokota mikongo na saki nde omoni ngai naza journal ya Congo soko ozokomprendre nazaka nanga clair ngazaka journal ya Congo misala etali biki boluka bino nini bata français tala journal soki penda moni mikolo ngo ba conteneur ebele bakozwa mbongo na pokwa amekaka ta kolanda radio muke po aseplaka information mais alingi yango te très bien so moi journal tali TV le bandeko na ye moko bakosaki bakonome me banome ete yango atali na TV nazobetelo masolo nakobetelo tala défenseur tala ngai naloba bino nini ko bandeko jamais défenseur asakana na bale akochesa bi bato basakanaka na bale bataka mpo kuna kotebi ekotaka kango bongo so tala bongo otire wana baministre zwa mbongo okanga tala bidja mpe yotonga biso tosepela biso badéfenseur toza kokoa baporter tobandaka na bale te
ya naloba no nini biso bo chodi ekei chodi défenseur eza todine na passé babetali kaka maboko aboyi bieko ekota na biso ye ataka nde soka todine abimi futere kotia binde ndenge ni joueur banzadi naloba na yo très bien tozongi na camp ndeko nanga tunanga siko lelo ezani lelo eza boyi 2024 na constaté yokanga très bien yoka makambo na okenda malembe na constaté vie ekomi komema biso mbangu on dirait ngoya memaka veke soka komi pressé keba soko za veke mbwaza na nzala komema mbangu kobeto mabako kokwaya na nzela lingaka va mbwa mema yo liesa ye bien po soko telemi pa terminer si na tone nyonso koloba na koyo na koyoka yoka makambo na lobao stila nanga penda à l'aise au moins des défauts ça na mboka toi na défaut mibale premier défaut biso moko population to bima ba bolole ya kozela ka makambo to komona ke kosimba te to kangela biso nzoto to bima te très bien yokanga makambo na loba omene to loba mboka ezaka na mafwanga ndenge tozokanisa banome na bango kaka bato banome nde bakosepana famille na bango biso tokotala kwa film moko soki esili toke makambo elongwe na mutu etikali ya bango siko na oloba tant que congolais okotia esprit na yo wapi po lesa bano na mwasi nzamba pia yo vraiment soko oyebi kobomba foyer te mwasi akokima kosala kindumba nazaka clair oui nzala kutu mpo banyama basilika na baboma na bongo kota bato tala na kisasa bana bawita bakimikimi ndako mwana nini balasaka ye na tv ki abungi makambo yango esila kuta na mwana awite kozongisanga te kuna na ngai nakufa mama nyokolinga mingi akelele libala ya okuta na mwana soko manzanza bakopala ke kopese akoti maleo mabunde ebimi po yeba nazo bano polele tolobaka tozoseka tozomona ngo pete soki nga azomona 100 francs yete koma nazaka na souci te ke nga soki naleba ndenge balala nzala kia bana lopango futela soki otondi bana bafasi balala nzala omona ngo esengo okota mitifi mpa nzamba ina me baza bana na yo te je te dis kosepelaka na pasi baninga tata bosonaki na mama ya bango nzala bana na ye fe touche naza na bana koma bakola nzala soki oza bobo tobenga bango kabila soki mama nde aboyi wana ye moko je te dis vrai eloko ozoboma biso na Congo omona te moto aza na mbongo akufi afa koleka mobola awumeli mobola awumelaka na kozanga ne afingaka mutu te azaka na susi na kozwela wapi bapatolo kaka bazo bafingaka babola bakabaka te me kocola mingi nzambe atalaka lokola obongi ofingi bango ye mpe kufa nazaka simple na message landa ngai oza kobana nga très bien yokanga très bien période mpe toza o conseil moko nayebi to akolinga yoka boye afandi napekisaka libala te balobi remplissez la terre kobala ya bino eza suki ya kobala na ndenge malamu te nakosepela na mobali oyo azobundabunda aza na mwasi abotya ye bana mena nakangi lopango te azoluka fo emata yoka ngai nazoyeba no pelele nalingi bisenta te nalobi no nalingaka nga nalingaka libala eumela ke bokende osepela na libala bokende mpe lobi ekweya esongo nyoko bengisanga na invitation nake na salle de fête na lie ekoma mikoto kutani be mwasi asili nzoto na santi ke amenga na fête na ye dakutu na yeki fête na sana yaka to vanda na bongo te mesoko moni mwasi na nga mbimbi etigalaka fo ni kato bala na esi mama bango te nalingi mwana bino me na zino fonte pesa na makasi to sali ba salle de fête to kolianga ba $2000 après ko bala na to kolata alliance to kolesa mwasi nini tambo okuta mwana bino na alliance na nzala babani mobali mabe pona kabimbo ngo to na salle de fête vomena tala na no budget soko koki koka soko koki te vanda soko yebi oza pre na match te kokotaka na terrain to kosamba libosa ba supporter nga naloba nini maloba na nga nde msanga ngambo nazotia bino sagesse ya kobatama na vie kosala makambo na concurrence te mwana moko te bayina ye to abenga mama na kombo mususu po babala mama na ye te bana mingi mpe nzambe apona ezaka libala yaka tofanda tala bible jefte azalaki mwana makangu asalela nzambe ebela bana baliansi basala makambo minene na bible te napuyaka te nazoba kaka ekengela soko so oboti liboma bota mwana alinga tala oyebi mpo na ngai liboma kobota te oso obebisi na nzambe ke fulu tikala bongo koma liboma kosente ya mwana botami mpe nzambe aponi mwana yango batiki papa nde liboma mwana ngombe mokonzi ekokoma mokonzi mena mama liboma conseil na pia yo mwana liboma mama
comment moi nakanga na maman na maiki maman ça salito ko leka baninga tanga tala kamona ke ba maman musu ba différent maman na biso ngami ko la libana full moi nakanga na maman ata mutaji pe ko sia ko boya bolingo leki bomengo amen kelo ke saki na mboko bolingo ezata to chembongo liboso bolingo ezate nazo pesa conseil sérieux keba na mutalula mbongo ko leka bolingo danger linga batu zande courage courage ko lukela olipa nde ko sala mbonge mata soki comme belé pe sur raison soko luli mbongo makasi ko leka batu ko kufa noki to ko sama ko mabe très bien et na batu ba sacrifier bande ko na bango na famille oui atali famille te ozoka ndo simba misala molili pona ozo mbongo po sunga batu comment bande ko na propre bokola na bango na passe au sacrifier bango pe o réunion pesa banani vraiment mutalibana to kabeli ko tikala ko ndima yo te ngolo ko ya to seko liboso ye oui pays toza mama na baka polele omaninga technicien ngazaka chauffeur mécanicien car ko la na nzela te oh mama ngana chauffeur mécanicien vie na Congo na zaka chauffeur mécanicien takana mais linga chauffeur frein ezimida bakliya basirika te na sandika so na file pona sango na bino kamé kange eko beta na comprendre mopanzi na tomboli kapo na bandi ko kosa oui de fait na chaki mingi te hein bosa na bakisaka bongo to longwa tigala na kameza na ralenti bakliya basenga te tala kamé kata ka moto bakliya babanga ka zongi sambo mbongo telemisa kamé balaka na ralenti ba pampanité boko fanda nye c'est ka telemi tsamsupa tsa mupepe na pine to boy mais maka libala boy moi ça ko zaida ko kimaka ote mabena yo oza chauffeur apamba sa mécanique na libala oui yamba divorce des années chauffeur sa mécanique puisque ya mukia ko kanga faut kamela na nzira profane ba yo ba pine bozana mabala profane ozalesa mwasi na mwana moko nzala kote bamape tondi na quartier na biloko elai na banzungu sa etula yo olalisi mwasi nzala profane faut un chauffeur mécanicien yaza profane banga yo na tali modèle bande ba olela mazut esi na sai bon la bête le tour pona taba ngo carburant ko bima ko linga ba deso zo defa na quartier bisa maski na ke defa ando mono mobala pete ando banga bo baksa bana bon omona masolo sando kengelo makasi po lesa ke na mbongo to defa de fakami mingi tala moi chez mobala bête ke masoke no tiko defa pa mambo na mantimba moi sana ndiko bima na quartier mingi ta ka soni bako sekanga mobile ne bide defa c'est clair soki ko defa zonga loko utipenda wenzo bimisi mbongo solo boka leka na mesa boum sala ngomba mbangu on defalo ya weza ba titre ko baksa libalo maka moi c'est bossa 2 mois to commission na bébé na maboko ozolimba ko bota te ayaka na ba shawarma ebele mutokolela biso nani soki bana bayete ba sacha fufu yake ebele kana mwana moko nazo bete ba dossier ko tala na ba no polele ona lo ba so kinga tala vrai sale la boy na vie kenda ko futa sa mwasi ayeba et puis so ko za pia ker netinga na ko remarquer moi si ti akoma ko finga yo a partir ko zanga ko bima ok moi ça lingaka obima ka tonga to zangi musala kendo tellement na dame ti 17h zonga mono ki obungi na lopango ako chelo fufu ebele c'est mo bay nanga zo meka ko luka alors maman kango tena de la play kaze seka nazo ben omoni bino ko mi foye na bino bo bemsi ba foye na bino boko seli mikumba boko seli tata mwasi donc kongo komika soko komi suki ya pembo meminga na makambo etali yote bon on est bino ba jeune bozangi technique ko bomba libala na ba no polele biba gele soko mikolongo za pierre lo bake mo mwasi abike ba longole na boulot et na ba kopo ba bimaka tonga mususu na après midi mususu ko tala zala moi si fait boke mobalo akoperaka boko zana valeur je te dis dimanga bon babi gengana soko mwasi moko be sera ko pesile ki na ko comme escroc oui na bosa na ngote escroc kani escroc bele na boko tanga ba ko senga na nyongo mage umedi bato balanda ko pe bayibiso ngate
so na livre bisika na place ezane ye na bo makambo etika problème nanga eza boye ndeko nanga yoka pardon o makambo na lo bato bachango na mutu na kotikala koza na souci ya likambo te soki naza na makoki ya nzoto esala yango te nazwaka souci ya kosala likambo soki nga moko na force oyo nakomona mbongo nyonso kozwa okosa mpe butiki motanga te mais avant zwa mbongo fo sacrifie yo na likambo moko boye biso bakongole tozaka na calcule ya likambo sa tomona mbongo yango tokoma jaloux tokoma pressé koma nga mobola na bela AVC AVC yela biso babola te somoni mobola beli AVC landela ye bien ayibaka eloko ya bato eumela baye kozongisa ye revanche nazaka clair ngai nayebi ke mobola azaka na susi moko na bima na luka na lia c'est tout mobola azaka na ekonzo te soki azwi moke susi na tala je te dis avec amour au moins na mobola na bana mike baza na caractère moko mwana moke ayebaka teke baa babola mwana moke nyonso bafutelaka ndako bateke toye kofutela yango moni mwana moke partout asakanaka babetake bambata ekosakanaka te ayebi teke toye kofutela mama ndebi ke tozofutela meloko aza mwana kantika mpa na bango et puis mwana moke soki amoni mwana moke sika bayebana te bakopelaka lokola basi bakutana calme bakutani kaka lelo fo ozala mobola na vie oyo okobelaka AVC te ndimanga mon frère naleka na batanga oyo na makambo su namona so natiaka susi nde lelo nabela keba libanda ekotaka na kati te lukaka te bimaka nde libanda so ozokanga kati nde place ebombi yo okozala pauvre monuni po kotisi danger na kati te danger kaka na mbimbi te makambo oyo kaka na kofinga ekangama comment bato bafingi ngai na kosusi elete na motema na bela AVC nani bafinga litutu ebima lokola likofi naolobelo baserie problème soko oyoki nga tala deviaka na makambo wana tikalaka na conscience ke ngai angani te na forcaka me nzambe asekisi nga awa soki boseka ngai te boseki nzambe nga moko nabimaka tokotikala kokokana te ntunta na role na ye kobonga mpe eza na batemps eya na bato bakobonga 20 misu na retard misu na suka soki oza vanda nye mabende obima na match soki coach atiki oti suka ata baolonda basupporter moto ataki yo coach soki opa na miso ya coach ozobeta bien lokola esende biso omoni kaka obeta mabe naolobelo makambo oyo verité eloko elati bato bokota na makambo akoyoka yango omoni mimi babatama na nsima bakwita makasanga makasi mpo na kokima nde bafingaki na famille boya na ngai naza mwana bino me nazoforce ezosimba te ya na bakope mosusu na kobeta ata nazwi mbongo nakoya kopesa bino te malgré tu bokolisanga ifo ata nanu age nange ekomi wapi mwasi naza naye na mwana koma tokovive na ye lokola bobombanga ekomi nde ngambo yo mpe afo bombanga babombaka mpe na mutu mosusu tolobaka polele mabe ya bakongole tokabaka na sono tike na kolela bake na lokumu ngai te soki emonani te bozela ozokaba te nazokaba te nazomonesa mpo na ngai na mwasi na bana très bien boze moke komwana bokozwa ye mpe na likokoto te makoki nange esengi boye soki napesi moke na esengo na tika lipiaka ke bakozala yaya azoba te auti ko babina $40 baleki ne babimaka baloki yaya asalaka bafanda manye balukaka makambo oyo yakuta alukaka te yaya koopera kendaka bacope ana mwasi moko atia zemi fi kuta quartier mosu abengaki ya duduka amonaka so abakisi ye mwana na kokola te me baleki oyo basalaka rien baza na basi 3 to batia bazemi ti lelo baka odeklare fufu me libanda bazobunda ye na basi siko fo tuna kisa bolingo to nde naoloba no bashene baebele boya mon frère vie eza calcul soko mimango mabe ekwesi yo okoki kozala na rien okomi ti na coin soko ngindi atotanga te bato batanga bakobanga yo okouta na famille eloko te obundi mpe esimbi famille esi kombo mingi babonga baya na vite naoloba no makambo ya mike bokabeli nyonso losambo na mvutema ngai nabangaka sata te kota auta etala ye makambo nange kobeba soki nzambe apermete nakende nabangaka mpe liwa te naolobela polele na clair so nakei nake pema po difficulté ya Congo pesa nga mutu pasi so naza tika tokeni problème na ngai nde kolongesa nga eloko na ina naza na susi na nga me na bimi nazweli nga 4000 na koti yango na buzoba oyo natikili kamo na motema me nzoto ebimaki ecoli yango okobongaka te na bimi nazwi 5000 natiki susi ya makambo naza nango besoin natambolaki mpa baya nani bacoli nga nga mokolo lokola nga bazelisi nga ntina fufu asuka bazwi na oyo ya mwana bango atikaki babambeli nga batie ozomona ngo lokumu otondi ya bibamba tanto miyo ya mwana ezalaki na kati yo ozomona ngo esengo oleki malédiction na lisuma alobelo polele tikala mobali oyo alali nzala me akepala mutu te tikala mobali oyo alandi kote kope eza
acholami na misa bato bawolole mazwi 2000 ya motoki nzambe atala challenger voilà okanga na oloba na yo tanga okenda ta le biloko ezanga ntina nzambe kotika santé ezala bien mpo abundi na ye kokaba ezaka bien mais soba komokabelo mingi kobima zoba babotelo mapamboli nyonso tala moto bapiaki mingi meme na famille akomaka zoba akozala ya me bitinda bana miki azokende ebele oui nalobaka na nga pete oyoki soki mokili eyini yo meme kolo mokili olobaka te lokaba enia na bato ebele akomi disqualifie okuta bamakambo moka ya pete banokeka biloko elalaki na baninga pondu moko bekomisola ngai ntango bamoni yo ya fibe kokende te zela tolia mbala moko okama teke ndako bazaka babola koma bazesinga nalia me baza na bana ebele se bazokinela nga biloko elala nasumbela bango pulupulu ofele yebaka bade oyo yaya ngai te okosumbela bino te yana badama msi ole mondire pende moko tongo na pirige esaka penda mwa osanti ke nye komia epi na kamaka biloko lesa pilipili menye msi abima loko zotika lisoko moto combinaison euti wapi naolo bapolele ozoseka yoza nzoto mosusu seke wana pena mbimbi ekomi egi ezala ta bashofe mosasatika solo wana mabe epandika na kati ezala musine ezala pondu sola ngai moko eyaka lokwa citron esanti ke soko meki etali yo nazoa beo bacoup d'état vie makambo mosusu fokimango nalobaka na koseka mais eza sérieux yeba ndenge tozawa omata okita mon frère moto akolongola défi ya vie lokola yo moko aza te très bien mama na yo papa bakoki kolemba yo moza mwana bango me bakontaka na yo na bomwana naki mokolo nano okufi te balembi lokola okufi je te dis bakoki kolokota moto moko azanga ntina soki ozopesaka lipa mokolo yango na vami pa bakomi otambusa kombo de sango ndela tyebi na match yo mwana na ye propre bakomi boni John mama mwana na bota na yebaka te nzambe penda na yebi te eloko asala nga na mwana kaka boye mama azopwata mwana oyo abota mpa bandeko akanzi soki abeti lisola mwana pwati nde bakabeli ye or ozoteka sekre ya mwana kaza zoba ntango bakokaba seki botutu elati ye mama nyonso papa tikalaka na positif ya mwana ata azokenda mabe lokolo oyaki na ye fanda nye nayebisaki yo na ebandila babi mosusu na match ekota na suka me babeta mabe namona futere atyabi koleka meyere abeti jok babeteli maboko matyebi te très bien bazebele biso toyena bakinto ya mina nga na bimi na orchete na vibi kuto nga na acheza nde mutu msani nga changani na welo kona nge tuti nde bapointenga osanti ke pasi na nga te nalo bana leki na ba parcours soko ta penda okina habite il est très qualifié na so penda bac ya ba illettré oleta kopela ore kocha ba illettré za lokola ya lauréat kocha ba illettré za penda ngala se kocha ba illettré okam kolata ngo te basala ngo be oye kocha ba illettré etelemaka te kweyaka boye lokola matama ezaka tina nsima mokongo rasta nani kocha ba illettré nalobela yo metala challenger nazwaki illettré na nga na tiango pembeni nabi nabetekaki nga na illettré siko totala tokobimisa nini changement yo ebima bon yaya eboti challenge yaya créaka bagu sala gu na yo na créa bagu yana biloko mosusu mafuta ezangi lobi te nameke ngo lelo nosa mafuta nakokalinga mbolongo me mafuta eza te nzungu na mbolongo esika lokwa nguba totala kobimisa nini yo tobimisa tala yo so kalinga tomsanisa mafuta kozika moto bando balula yo boye ya kotumba ya kozika nini poso elongwelonga te poso mpe natikaka te nakobenda ngo na lutu kwa makokoto koposa mbolongo wana na kwanga base challenger nga soki nalie oya koyasima soki asimi nzungu basi basokola te nabendaka na mosapi kotika basupu wana te mike yo mwana ngo pamba 500 tomate elali wana bendaka ye penda nazwaki yo boye nakozongisa yo boye soki sanga nzungu ndenge ozwaki avolamba nazobetelo batala o naloba
soko za na vie mobola na tinga ko ngaka gaspillage te ato tondi likuti me bale tika liko tiga ngona sanité ok na défaite sala tuko zongi sa yake no fana baninga ozo se ata place sili au kutanga na place ya ozo se ka on comprend nga très bien oui ko ngaka gaspillage te salaka tu nyose ke ndana nditala nalo bano polele omoninga nalo bango ke nazaka na souci moko kaka nalukela nga lipe mona nazaka na ni souci ko bonga ko bongeza nde soki na zue komi ebele epesinga maele ebele voilà ona bisayo ko tamla na souci ko bonga test na musa musala très bien donc nanga nalo bano clair ona alo ba eza calcul yoka comment mutu mususu otali foyer na ye na miso kanza kwa sana mbonge bele okay mais na vérité ça mbonga mukie a tourner na sengo po moni mwasi matama na bana très bien a foutre la penda kusanyo sanyongo ninge za wana a pesa fi na raison na sukela awa na linga ndenge za sale la fi lokola fourmi na yambolo ko na nzokute na kifurmi na nga mukie na sa tuna me matali papo NPC okay we ko lesa ngana bana ba sentir que tata zalaki awa so ko tali ko le fourmi e bima na seko le ka banyama nyonso même ko tonda ntinjeleki ya fourmi mais na renyo banyama ba pesa tant fourmi chef du quartier comment na kozanga tino comment mukolo vraiment makamna aloba vraiment or fourmi même na zamba mona na kate même bébé alitijeleki ko ka fourmi na mulai mais ce qui quartier bangata ba mona na kate ko yakola la te ezana nyama lui abanga to ko fourmi oui quartier le kokota so ka quartier na bango alali ba matrake bango nyonso modèle pasi wana akimaka c'est ça je comprends très bien makamna aloba yomoni vie faut que koyeba ozana rôle ni na vie eza lokola match talaka numéro a poso yela na mukili po beta bien obangisa baninga te OK comme magelo ko telo ka bo mini bende yo za mukuse oke ko zana place batamile ba kiyo kuna basindelo yo moko kilo ko mela yo e rola te zaka bana karki cham Kongo meri biso tokete ma place na biso te ba kitse biso ngambo population mais ma charge moko ba beto te échanger déjà muké oh ya le gars de la bobo c'est to quoi si Congo ebe to me monga bo si biso kita ba ninga ko yate ba ta biso musiga ya voilà merci beaucoup quand on a tête aussi qui ça loba to bandi problème na ngane na loba yo kanga kalime très bien na loba ndé boy omoni mboka oy ça pende à l'aise vanda moko pende banda kotal o sentir ba deux fois ça appelle quoi thermomètre oh nandé Congo comme le quoi na fièvre moko te thermomètre et comme ata ba 49 so ko tali mame fa zo kisimba mbang nazo be polele tambo na banzela nazo mona bamboutage to zoloba banzela d'abord esaka mukie mabuli susu eza place mabuli eza so ba camion fait tel mec qui malin na okendaka malembe o ba comme ko wele place moko bien to créer embouteillage to za na l'état o ba ciment zo pola mabange tondi na ba brikayu zelo tondi na sekomaf ya o fele pona ko zoka 3 sacs ciment ba bamba na place o ba liaka mbongo sa biso ba mona kaka keba ndeko nanga bolingo ezaka na ba acte bolingo na muna ko ezaka ne fete moi ça to le ba lingi yo fa mona kana suka moi 1000 francs pas sentir que mobile nanga yeyo yoga maloba sambongo ko yana na mbanda ya bolingo fo mbongo ya ngana saka mabenga na zobeta maso na ngamoko oh ngaba si bakima ngape yako kima kwa moibiti oso linga mwasi aso bambo mabanga loka yo komi mbwa oh kabaki ngaba si ba wanga na ngaka na miso bato na kabaka te kaka bolingo munoko na biloko famille na bango nazo tela misu na kende bana bokilo ba chelinga nazo lia tina fufa suka moi ça zotala ngalo koso na double ngaba na osani ba chelinga mwamba na lia kala ngaka promesse na ko bala e jeudi bakam na bino kala te mama oh biso ba piageto zaka na affection bere et puis nako de mario ko koma na ba piako na zaki na ngote piaka nange comme le na beli mutu na zo ba su tena respecter na bisiko so ko condamner oh la place il faut chaque carré et pas ba bokilo ba so ba fufu musu so ramba ke koki bona tika na lokumu
wana kosa benga mwana na muke polo kana yo kité yo bandaka ji jouni nataka bes debout so yeye yo ngamo nataka masina abwe foti na ngate baboki fa balingi ngami po John na pembeni ba tu na bango yango mbeda tondaka na combien debout batangi bo frère Ndebesi na ebaki ya lokali kamwe bimi sake batimbeli ngali bale eko kufa pe kufa mafu na kena na avantage ngala kena na avantage babotola nga fufuta aya ngaba pila ngate na kenda na avantage ta nzamba pambola to sukiawa nzamba pambola o comprendre nga o bien famille mama Webinga sakana ngana makamusu kote kolia keba pese koti njote bimaka te koto ndeza vi mobimba elambe za maseke ko pasuka na kena tayari batongi to na tepembe mais kolia za blague te taka na kata jeune monsieur église na 12 heures kola mbisi ya mai nani et puis vient na saka mabe na ole kana ngai petit jono tiki ngai awa vie osuni petit na za ba chelinga mbimi moi ezati na tel et na jeune et que les gars mi-temps na permis ça jeune na beti ba kaki na kolela boye wa nangola na souci mbimbi te Estilide ekoki Zamba pambo vraiment c'est bon pour le numéro écoute embarrassing numéro de téléphone ah bah yebi déjà 243 84 75 18 112 plus 243 84 75 18 112. Restez toujours connectés sur Josué Le Kamba TV. Bon, ça, restons ensemble. Au revoir. Ah, challenge.